na banjo sala match soki kaka orge membo ya linko tikate alinko tombola nzete te alinko tombola te po ezokende na faveur ya Vita oh nunga bime oyo lukelanga problème so no so neni so yo che orge oh là là ngabi bon oyo ya liboso atiki ya mbala tiki équipe Mazembe eganga ngabi te oyo luka problème. Des actions où l'équipe je peux le stade Mobegangi so yo est-ce que ko ganga na pe et donc moi ko intimider bino na be ko intimider te mais ouais mo minu kenwa batala match ni ko kata na centre oui faut une stratégie faut ça mayele donc là on kata match nanga kaka côté au grand frère nanga azali je za match à danger pour mbala mona kima match Vita et si là nil un but partout mais Vita tomboka babetangai balanda bisoni est-ce que vous avez dit que vous avez dit ça? Bien sûr, tu as beau. D'accord. Oui, le match on a bon. Pourquoi pas? Continuez l'histoire. Est-ce que nous avons pourquoi tu as bon? Tu as dit que tu as dit que vérité que match on a oui, Vita Boulia Mbongo. Na boya ngote. Na ko répondre. Oui. C'est là dans le côté non. Oui. Oui, faut to liambon. Ndo le gagner ba do pesa no mbongo. Avant match. À part frais d'arbitrage. Mais ce qui pour bana ou so enveloppe. Et dans son mon enveloppe. Bana c'est lango. Nana bilo mon beto nana na moi bien. Boyaga Jean-Jacques a voyagé trop à comme international bino rozaki wana. Congo mboka munene ba arbitre et tinda mutu autre monde engage Jean-Jacques. Bon, on peut ça non répondre. Dans le niveau international. Alors répondre après. On y faute mon connaît copier ça carton et pas il y a room. La bengi room, n'a pas ça room carton. Et ça nous qui c'est ça là quand oh qui c'est na match? Qui c'est ça? Qui c'est na balé ezali. N'a bini sa carton. Carton ezate. Pourquoi c'est carton na match? Carton ligne. Tant que nous mettons ensuite des matchs à minene quand même match à minene oui les garawana maman surtout moi moi si central na kati mais quand pour eux sous pression au but de l'arbitre parce que nous allons je rappelle encore que à l'époque Binoto Bondo arbitré wana to aller surtout na chaîne na biso TV ralenti déjà dans la tête pour na tabatali la yo va écouter to bi makalate même na poto ah wana écouter comme na pa na biso na Congo te Bondo suka ndenge ni en fait cette action et cause à moi distrait au moni soit moniter pression Bondo sentir on ndenge c'est ça l'ensemble de l'arbitre le champion banda sikoyo ke ba arbitre se ba fani mbale o wana za moto o za moto na ba yo kana te ba arbitre ba yo kana te so mon arbitre 3 à 4 arbitres ba otambola nzela moko loba te comment que zo water ba que zo water nga ikomilanga bien sûr ikomilanga et les gars ni lo ni les gars bon na ndenge bozo arbitre boyi match il y a peut-être événement une action mon samna kata terrain qui loko wana moki emoni mo orge mais pas na ogande mutomoni omoni ngote oh otigiamo osani orge ba de soit moni orge mais yo monité ana ozela OK déjà un arbitre na Congo a gagné $10 5 pardon on a gagné combien? $5 $5 mais n'attends la personne $8 la personne qui va 10 oui t'as $10 oui $10 bon on y aller to bien dans frais d'arbitrage frais d'arbitrage on va fouta wana et ça ne m'a pas que ton pèse ma frais d'arbitrage n'a pas écouté le n'a pas écouté l'autre n'a pas que ça il peut ba 5000 ba série voilà balanda série wala déjà général azali oyebi ke na sepela te tango fort mutu na ya kota na munduki na kati ya terrain po babetanga e misusu bayaki wana bazoluka basécuriser mais bazokotisanga makofi na seli bu non bambila bango mo bazobeta bien sûr bambila bango mo bazobeto e mona na te bazobeto na se mais aye arsèle lokola aye ko protéger babeta yo mais azokotisa yo déjà oleango ezala match misusu omona match so beta atala match mo Vita match ezana moto Vita o gagner imana et ba match ngo ezala match la licence
arbitre avec 4 matchs na porte à vestiaire. C'est ça. Faut éviter là au Kima yango. Donc on peut Kima n'importe où t'es. Donc on 4 matchs net na tomber na centre. Et d'ailleurs, ouais mon minu Kenya. Oh, ça dépend. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Nathalie. Godard Montemona. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko. Voilà, un grand merci de partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'air vous captez mes salutations. À la présentation, encore une fois, Anelka Bafosset. Voilà, vous êtes tellement ébélé à la mission en ce moment. Comme vous le savez, parlons sport. On a mingi dans la émission parce que grâce à Binonde, tout ça, la Ramoussala, j'ai le réel plaisir de présenter cette émission parce que tout le monde mingi mingi kara. Hein, bateau basala qui la sport n'a plus à la arbitre tout beta bango kara mais les autres bité topé ça bango nous maloba pe baloba on les bas siflara ndi bas faire na terrain tout bino telelo to mega pour beta mo masolo ba réalité surtout ya balé oh ni bango ba monara parce que bango pe to qui parle tout ça vraiment des côtés moi mingi souvent to le bla ba joueur to le bla ba entraîneur ba supporter to le bla mais bango to le bla moi mingi telelo to pesi bango parole to pesi bango chance le waloba pourquoi pas dire un grand merci c'est lui qui est derrière la caméra Marno Tunga un grand merci à toi parce que tu réalises cette émission un grand merci à l'assistant à David Mombele, Kosinayuda, M6, Alinga Rabongo. Un grand merci, Joe Matopé, sur son assistance spéciale, c'est tellement bien. Mais les lots, comme vous le savez, Tomesana Fkofandra souvent avec VK et Nafisto Manitsa. Mais les lots VK a Zanabi sauté. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission de service na Kinshasa. Normalement, il y a une Akenemo Koutana famille. Et puis, bon, on a profité d'un match à le part au le 6 septembre. Après, Azalape, on a quand même un en face. À mon Mikem qui est face à la Kuna Melelo, or manqué bisou. Mais tout ça, quand même, Nafisto Manitsa, grand garçon pour commencer. Yamanisa, boni s'entendre tout. En tout cas, par le sport et comment le roi Bilo à Rolia. C'est donc à manger, à boire. Quand je n'ai un plateau par le sport, je suis très à l'aise. Comme si Nana Anderson à Alisson. Donc, ça se passe trop bien. Ouais, voilà, ça se passe tellement bien. Lilo, ça sera tellement plaisir aux fans de Nana tout cela. Tout le monde a mon cara, tout cela, ming entraîneur, Vita, ou soit Mazembe, ou soit ni échanger entraîneur, tout Gréal échanger, mais arbitre, c'est très rare tout fan de tout bêta maso na bango. Lilo, tout ça na bango lilo. En tout cas, na CPLB ya Goyamba bango. Baza bato bakabola rabiso na terrain baza na rôle ebelé ya kosala na kati ya terrain baza ba 12e joueur na kati ya terrain en tout cas plaisir ya koyamba bango en plus ba maman na papa bisio na omande ba obima te mais toi na bango en tout cas plaisir ya koya na kati ya tribunal. Voilà, pour vous présenter quand même, invité Nabsetoza papa et Dina Mama Blandine. Au Bazana Biso, Banda quoi, siffler Banda Kinshasa, les loups Bazana Poto, Tomegamo sur la moi carrière na Bomo Moulaï. Et pour commencer, n'inviter et tout Bana Maman, on est à la maman. Faut Bana Maman.
Boboni maman Blandine. Boni Santanzoto. Santé Kimia. Nzamba Obatela. Nzamba Zobatela. Papa Edi Boni Santanzoto. Santé Kimia Nzamba Zobatela. Nzamba Zobatela. Voilà, pour Ngana Olinga, moi c'est vrai, nous sommes peut-être pour la première fois à la TV. Maman Blandine, c'est une simple présentation. Obatalo, tu représentes un Ndengeni. Bon. Naza maman, premièrement. Des pères et des mères. Naza congolaise. Naza ancien arbitre international et à football. Okay. C'est tout, hein. Naza marié, c'est tout. Carrière dans mon professionnel en quelques lignes, diplôme, moi carrière dans ce groupe à moi. Carrière nanga, na bandi parcours nanga, na bandi arbitrage, na formation et arbitrage, na 2000. Na 2000. Na Kinshasa, 2001, na bandi Moussala. 5 ans après, 2005, na bimi international, arbitre international et à FIFA. Na bandi siko ba voyage, na bando sala ba match ba Coupe d'Afrique, na bando sala ba match et PFK, na bando sala ba match tout en fait, ba Coupe du Congo, nyoso na sali. Ok, papa a dit. Oui, mon parcours na yo, c'est vrai, tu as bandé mon parcours na yo. Ok, merci parlons sport. Na CP Makasi. Ngana bandi carrière en 2002, presque na sali presque 1 an na parquet après parquet na écoumata ipefkina na on ko évoluer ipefkina 2003 ti ndena continuer na ko comme na mbuku na zalelo. Voilà. Justement, moi carrière là-bas, c'est vrai. Tant que tu as ma solo là-bas, arbitre, surtout à l'époque. J'imagine l'époque ralenti. Tu as dans un angoté, quoi. Arbitrer un match à miner, surtout un match à tension. Déjà ralenti, tu as là un angoté. Et puis VAR surtout, ils allaient quitter. Comment ils allaient comme Moussala à risque quand même. Si ils allaient Moussala à risque cause l'arbitre surtout dans Congo. Ils allaient Moussala à risque mais ils ont métier moro noble, ils ont métier moro pour salango folingango. Pour Zana Marambébélé. Mais pendant qu'on bondir déjà dans la bite, il y a Marambo de Vandeli, mais ici, il s'agit de Marambo, Maman Blandine. Papa Edi. Maman Blandine, Zeko, na Papa Edi. En tout cas, plaisir à Mbabino. Question n'a liboso, na maman. Pour nga maman, moi na maman. Donc, maman Julienne, paix à son âme. Maman Blandine. Question n'a liboso. Au bandi Moussala arbitrage na 2000 au PC Bisso. Déjà, est-ce que au la vraie il y a qu'à répondre Bisso awa na parlons sport. Ce de Tunio Mituna au que c'est la Bisso au tali sa Bisso vérité à l'ikambo. Na bandi na yo. Boyo kanyoso hein. Bo banga na binote. D'accord. Question n'a liboso zapa na yo maman Blandine. Alinga ina tuna. Kobana formation en arbitrage. Tango silisi kobima arbitre. Ozalaki na batante oya miketo siflaki ou bana mbamo na élite na stade. Mais non. Comme tous les débuts na bandaki na parc. Na parc na tante na Kalamu. Na sai na Kalamu na comme no Malebo. Voilà. Wana à l'époque ezaki président Mukendi comme président paix à son âme. Na bandaki na Malebo. Na bandu saba mati nanga na Malebo na salito na saba mati na Bandal. Na municipal à Bandal wana na osala après nazo mata malembe. D'accord. Ezaki bon, ezaki mbala mon côté. Pour eza ba mususu pe hein. Ba mata ba wuta direct ba mati hein. Bana basi. Pour continuer la question finalement il s'est pas posé. Mais là idée quand même moi si c'est vrai moi si à l'époque tout le monde moi ça pour na comme arbitre. Idée quand même ya musala wana yuta kindenge nini to na famille ba no mona parce que c'est vrai c'est très rare tout le monde moi si à l'arbitre quand même. Idée wana comme arbitre. En tout cas merci pour la question. Oui. Na bandaki arbitrage na beti na no football. OK. Na Kingabwa à l'époque tant nazo beta ba équipe nationale ya basi ezalaki te. Tant on beta football pardon examen nini. Ezaki na ba 1987 86. 87 86. Non 97 96. Wana ba milling apezali na ba batende.
batende milinga tobeti na bango ba tournoi ya papa ngo nyonso tobeti na bakidoda tobeti na bango tournoi wana na matete bapesa biso juste ka batop voilà c'est rien batop opakola mafuta na bani bazuma voilà mboko so gardien na beti bale na bango vraiment na beti bale na bazuma na banani to beti bon donc nazo beta championnat tournoi esili tozwika ba polo wana banini nazo na fandi na bimi tozwika ba polo tozwika ba crème ya top ya opakola et bisoka elongi liboso mais ça bien te quand même faut na progresser quand même na yoko kuta na muninga moko abinanga bite yakano na basket tellement na zai mulai makasi yakano na basket te na atari te Osaka kauka peza basket kauka peza laki atari peza laki o yakano na Osaka na ke na Osaka na bandi te ko mata ba ko sombanga na bilima dragon ya basket na kena dragon entraîneur na biso zalaki Adekoko na Matongi na kena basket première sortie na biso na dragon toke beta na futa match wana okobola pivot na basket na foot na zaki na ndo beta 9 avant ça somo on a chopé babi ya nando tsanga babi nando beta très bien foot na ngai d'accord très bien na ke na basket en tout cas na footé na ndenge moko première sortie na to beta na terrain na imka nga la footé ba pesinga kombo nyoka longo na zonga te après match maman change ça mbala mo na zonginda na zonginda ku na zonga sute tilelo na ke ko lukanga abitembo luka na saki nanga foot na moni équipe bana basi kenda nango équipe nationale ezalaka te mais na lingi yango na beta na tour na martyr nga moko na longoli makona nga na ndaku ti martyr na komi na martyr po na kota na kuti ba dela wa kufa la porte abo kotanga na bite ya kota kaka na otala kaka ombongo nga bitizati na mona na simalanga président belge Sitwatala belge azoya kwa kota abi olingi ninga bitino ninga na kota okende wapi ngamlinga ko arbitre abi ambo yaka azunga na liboko ake alaki présenter pas batou ba komi kombo langa na banda formation ba enregistrer na banda formation okuto sali bien formation mo kezo banda d'ici 2 jours wa ba pesinga ezala matonge na école wa matonge wana bo banda wana d'accord na super rendez-vous na bandi il faut fouta mbongo $20 ngai pas de problème futimbo nanga na salle formation nanga ya 2 mois na silisi na zuipe na zakinga momo na mwasi d'accord na zui et puis babandi kolakisanga malembe ainsi de suite tinde na komelelo en tout cas merci beaucoup maman Blandine photo rappeler na OK pas net na OK pas net ya mos comme na soki na zonde mo na tandao il y a pas de problème en tout cas papa il dit mbote na ondengo ina ngata par le sport question na nga liboso avant na kende na tuni maman Blandine donc tout Naomi tuna est-ce que vous allez vrai à répondre biso? Oui, nous avons répondre bien. D'accord. Papa est dit. Oui, papa. Nous arbitres, vous avez une formation en 2001, non? 2002. Oui. Tant que vous avez 2002 à Pâques, vous avez continué à boulot avant Madame Stade. Bon, premièrement, on a rebandi place na Outa. Outa. Ah, merci. Nga na outi premièrement na beti balé na mona ya limité. Combien la limité? Ndesir na ngazali na kuta ya Bobozo vers Onatra. Moniteur ni na Onatra wana. Ouais. Et place Saddam Ilongo à Outa. Nga na beti place mona Saddam Ilongo. On doit être posté. Nga na beta D. Na défenseur. Maman la latéral. Ah wana omekati. Mbala. Oh ya deringi wana. Nga ya iloko na ngai wana.
Dorande Mbala Zalagi. Et t'avais pas mon Yangoana. Ok, voilà. Donc Saddam n'a mis les terrains. Mbelo. Plus rapide, parce oui, que oui, voilà. Oui, papa, ça faut Mabiso. Voilà. Voilà. À faut Marabiso, MP, et au Monaï. Non, on a ça la cour arbitrage. Parce que papa Pixinga Balé. Et au bande cour arbitrage. Na salle cour arbitrage. Na wana na arbitrage na bandi na lupopo lipopo entente lipopo kama tete lemba voilà limité tout ça wana place ngana uta wana entente lipopo et lipopo na sali presque batante na so lukunga malibo o habita ben na changu na maman événement so yebi ya bwens et l'équipe a bwens équipe a bwens ya bwens akufa na maman événement na so tant on ba question na répondre équipe a bwens na yebi yango parce que na dans na bato ba beta kuna ba mbombo ba bébé to pingi donc ba beta na bwens voilà mbombo za a beta na bwens capitaine na bwens voilà ya bwens wana tiatika là ça le mo quartier wana avati l'équipe netika la place wana muto asovaya équipe ne wana izanga pour liaki mbongo on se fait match à souka toko tularango merci donc yango après wana na komata stade première année à stade deuxième année ma mère arbitre assistant oui ma mère arbitre assistant oui elle est témoin azao badio so talanga baibi après troisième année moto tikilanga c'était ça arbitre longa na obité le arbitre au comité central na lobaki logo bien il y a central ça va dire central donc na ba juste tout ba oui tant match ko ça oh non biso so ba arbitre il y a des mots central mots assistant non tout ça le formation donc tout ça le arbitre oui on appelle central oui on appelle quatrième arbitre voilà na niveau il y a Epefkin na niveau ya Mboka na niveau international ce qui aux a central metinga arbitre central Nazaka central oui na sali central T na cause au moins arbitre quatrième arbitre oui na fandi na ban non ma formation les semaines de Moussous oui voilà au niveau international voilà niveau international bakabola bongo vous assistant le quoi longa azaka arbitre international et assistant voilà. Donc jamais comme arbitre central n'est une tabidi la qui non donc à niveau FIFA internationaux il y a central tozala qui tabidi central oui Gaza central on a l'action siffler na tezela tokende maman Blandine et tant que muta métier oui so il est lo ngozana to maman Blandine to na match mo zo tokao ana onyatango kitoko na onyata na siffler na carton na kima carton ozala carton wa carton siffler mamba ni tika biso ba mtu pesa wala go nduki na ngate utambola na bilo na yo utambola na siffler natambola nyatango ya nyata kimbila ya carton nyata kimbila wala upesa malula ngala pardon ilimbisanga na upesa nani manisa upesa carton au monango osino jeune non voilà nyata kimbila voilà wana kimbila utambola arme na arme nango wana rouge pesa wala upesa marnote on peut s'en marno rouge monango la tomba bien bamona et voilà tiango bamona bien yango wana bamona auto ça on pas mbati voilà d'accord en tout cas na sepeli mingi maman Blandine nengo laxi bisobi bundeli na yo otambola tanke surtout le plaisir à tambola plaisir otambola na god na yo azam de fiance mais et vous savez comme il y a risque Moussala comme risque au besoin surtout être une dame quand même tout mettre en réalité quand même il y a Moussala c'est vrai bah match peut-être un match tout mettre un match belé mais tout mettre combien par rapport à tantôt mais combien ensuite mettre un match à minene quand même un match à minene où il est karawana maman surtout moi si central na
kati. Mais quand pour une pression au bino arbitre parce que vous allez là. Je rappelle encore qu'à l'époque bino bondo arbitré on a toilette surtout dans la chaîne Nabiso TV ralenti déjà dans la tête pour n'atabata les layo va écouter tout bi makalate même na poto ah on a écouté comme pe na pas Nabiso na Congo te bondo suka ndenge en fait ce petit action et cause à moi distrait au moni soit monité pression bondo sentir en ndenge. Bon, nako répondre au bout. Bah émotion un match, en tout cas na début une fois que bah pèse désignation un match. Oui, parce que un match, au tali match ana toye bah déjà tali oui que match ils a danger, toi y a danger té. Au quoi bah tous les deux équipes, ils a derby toté. Si ils a derby, oui bah nini au travail match na yo. Ce qu'ils ont derby, que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. Bon, c'est vrai, tu as appelé moi sentiment, la biso, arbitre, équipe na bango. Mais on a ta vita, il y a makila, tilelo. Ya na tina mungala. Na muyaka. Tilelo ya makila. Mais on favorise un peu vite dans la match sous. Et on a un match, on a un temps favorisé. D'accord. Ngazaki arbitre international. Seulement de favoriser et bien d'accord. La preuve année na sala match Vita contre Mazembe na Martyr. A pris toutes les dispositions pour avoir une très bonne équipe. Et Mazembe sera conduit aujourd'hui sur le banc par notre ami Moutou Bilendi à l'instant. Et les capitaines, c'est Matou Monarum. Le coup d'envoi dans quelques instants. La température est idéale à cette rencontre. Le public est idéal à cette rencontre. L'ambiance est donc de grande fête. Et le match, nous l'attendons aussi de très haut niveau. Matou Monarum, qui est mis en vedette par notre réalisateur, aura quand même en face une autre star du football congolais, Mputu Mabi Trésor. Et c'est Mbokene qui va engager les jeux sur Mputu, effectivement. Un jour, match na la bossa na ngote za match référence na yo. Oui. Match on est na okutu match moko match à préparation. Mazemba yaki fallait ba beta na Vita pour ba banda championnat na début à championnat ka ndenge ba match amical. Nga central ba jeune ser na ngai Solange bateli ngai na non na table quatrième arbitre bateli ngai juge de touche 2 Mboyo, n'était pas arbitre Moko Mboyo, Aza national Mboyo, Batenga Aza Vita Clibien, Azaki Soda, si c'est policier, je pense. Batenga na L2, na L1, bah écoutez, langa, je me rappelle pas, na L1. Na banjo ça la match, ce qui kaka orge. Même si il y a un tombola nzete alinko tombola te po ezokende na faveur ya Vita. Non. Oh nga bi mais oyo lukelanga problème. Parce que non so neni so yo che orge. Oh là là. Nga bi bon oyo ya liboso atiki. Ya mbala tiki équipe Mazembe eganga nga bi te oyo luka problème. Troisième nga mona kangi orge. Na ye na landi na soli na ye. Nga bisa match be ko bi bisa nga match te. Ça la match bien. Yo mta vita nga pe mta vita. Ah ouais. Si ko ilo onyo ça. Ko be c'est nga match te. Ce que c'est loko ya bien, ya kotika, ya moins bien, nga pour la kotika ngo na stratégie. Misa yote. Donc tous a même langage. OK. Tout bandi ce soir rien. Nga bi bon, et comme kena benga na longolaye. Na bimisaye. Vous appelez un droit. Na droit au bimisaye. Tant arbitre la bongo donc yom toi central vous en a droit. Il y a ko bimisaye a bima la terrain. Na travaillé tout travailler à 3. Mutu mokaza to bien 4e arbitre mata akoma. Arbitre assistant ya bima. Na reproché deuxième fois. À Saint-Atika. Na yokozwa na moni faute moko na yokopesa carton et pas ya room na bengi room na pesa room carton na pesa no qui sezala ka oh qui na match qui sezala qui na bale ezali na bimisa carton ezate
Au quoi c'est carton match? Carton limoué. Et quoi y a carton et limoué. Carton limoué la poche. Exacté na poche nangai. Ni carton jaune ni carton rouge. Exacté. Ah na sepela ki na jeune sœur nanga Solange. Atali kaka omonga na oluka carton nazo luka yi. Wa mwana nazo talanga zo dominer nga nzambi. Ah na qui ça rumu? Bosco to lubani. De Rouma sali faute. Muna utala biloro na ye. Ya. Carton to mona la te bungi nga la poche. Akimi Mbangu, 4e arbitre, qui est un vestiaire. Azu carton na ye. A landi aya pesingai. Na nyati ye. Batavita. Mwana bomi mama na ye. Mwana bomi mama na ye. Toye bindaku. Siko na toye bindaku wana. Nga chaque fois sur la zone match ya babongo, sur la zone match ya dragon, na zone match ya bazita wana. Na benga ka grand frère nanga akufa pe azaki policier, bazaki wana stade. Na ndeko benga ya na match. Aya sécurité. Akoya ayebisa baninga na nyonso okomona sécurité ezala wana ya makasi. Une fois kaka na ebinzani na okima. Na kimaka ka côté ba on batelemaka. Zela normal blani, pardon. Ezala match mususu. Omuna match so betama. Atala match mo vita match ezana moto vita organiser mana. Na ba match ngo ezala match ba licence. Arbitre a 4 match na porte à vestiaire. C'est ça. Faut ebinzela okima yango. Donc oko kima n'importe où t'es. Donc oko 4 match net na premier centre. Egalio. Ouais mo minukeni wa. Oh, ça dépend. Ouais mo minukeni wa. Batala match ni oko 4 na centre. Oui. Faut une stratégie, faut un maïle. Donc, on a un match nanga, kaka côté au grand frère nanga, azali, c'est un match à danger. Pour m'balamona kima. Match vita, et si là, nil, un but partout. Mais vita tomboka, babetangai. Balanda biso na terrain. Balanda, c'est wala déjà général azali. Oyebi ke na sepela te tango fort mutu na ya kota na munduki na kata terrain po babetanga e misusu bayaki wana bazoluka ba sécuriser mais bazo kotisanga mako financier libu non bambila bango mo bazobeta bien sûr bambila bango bazobeto e mona na te bazobeto na se mais aye akse lokola aye ko protéger yo babeta yo mais azo kotisa yo déjà le ango à cotisation déjà financier du boumou donc mais il faut ça l'effort kaka oki longwa ka place mais l'adversaire va commenter quand même bataille l'adversaire va commenter ce qui au côté déjà bakangi au fin de l'adversaire mais qu'on fait un peu d'adversaire yo le kobi au quitter stade bima quitter stade mutu ke koya obamemi yo mbango kimi oki déguisé oki voilà question ngana tuna papa Idi Anel s'il vous plaît papa Manisa question ngana zalaki aux arbitres il y a monene na Congo. Question na ngali bosso ezali. Match nini ne pefkin. O ezalaka ba pression massif lozo se sentir que lelo première fois pesa o. Ozaki na pression te que ba so match mo référence na que aux match aussi vraiment matango zongi o se sentir na siffler ki toko esali ngabe matinga pe coach. Match nini wa. Ezalaka match vita imana. Aussi flango. Nazaka arbitre assistant. Assistant. Match wana si le lotiga na mutu. D'accord. Tu as un arbitre central Nazaki Mema Yunga. Arbitre assistant 1 Izaki major Azaki Sola. Major après un assistant de côté avec les semaines. Les semaines. Non, assistant de non le assistant parce que ça ils a système en dynamique. Terme arbitrage, votre commission va te expliquer pas tout. Oui, les semaines. Ouais, les semaines. Côté avec les Mathieu Waneza Pascal Azana de ring. Ana de ring. Nani le général tango fort. Soki Mathieu Wana Salata Niti Balongoli. Yo risque pour la vie. Ngai oui ngai bon naza avec liberté mais na risque na match wana puis le match c'est simple. Kabenge yabeta na de ring boy. Kabenge azai mulai boy.
pardon, Kabenge avec Klebe, Pascal na Imana. Pascal na Imana va Koufa. Va Koufa. Donc, match wana. Oui, Pascal sans ballon boy. Bacha non vite bacha de rugby. Bacha de rugby. Match za qui on les enoto banga match oyeboy parce que tango fort longwa. Tango boy wana. Suga ba poli tango fort longwe. Mais biso tango toye tango fort to so so ndenge liga kaba. To komi toye match komi facile. Il y a ça sur déjà na Pascal oza côté kuna yo utana avec les bé. Pardon. Voilà. Eddie. Oui papa. Là comment ça. To pensa teke. Maman. To pensa teke. Vous avez arbitre. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit ça? Bien sûr, tu as boyaté. D'accord. Vous avez dit que match on a bon. Pourquoi pas? Continuez l'histoire. Est-ce que nous avons pourquoi tu as bon? Tu as dit que vous avez dit que vérité que match on a vite à boulir bon. On a boyé à monter. On a quoi répondre? Oui. C'est là dans le côté nous. Oui, oui, il faut te lire bon. Et donc les gars, avant match. À part frais d'arbitrage. Mais ce qui pour bana ou enveloppe peut-être aider dans son mon enveloppe bana c'est lango nana bilo mon embeto nana nango bien faut mettre en aussi lango. OK Déjà un arbitre na Congo a gagné $10 5 pardon on a gagné combien $5 $5 mais Nathan a besoin de $8 d'habitude ça qui ba 10 oui t'as $10 oui $10 bon so ya les to bien dans frais d'arbitrage frais d'arbitrage bon futa wana et ça ne m'a pas que ton pèse ma frais d'arbitrage n'a pas écouté le côté n'a pas écouté l'autre n'a pas que ça il se fait ba 5000 ba 0 voilà il cause ça va $2 voilà. $5. Comme $5. Les comme $5, c'est $10. Nous avons dit belé et peskin. $10 arbitre moko. Non, quand tu as mis mi bala, tout n'a pas de on vérifie. $10. On salue match à vide na Imana. $10. Recette de Koti Bongo. $10. On nous a corrompu facile, maintenant corrompu facile. Et s'il répétait, ils ont continué. Mondela, bon, c'est bien. Oui, puis, on permettre. Na permettre, ma sœur, na permettre. Nga na epoto, na komiawa, na beti machine, na côté Google, arbitre national, il y a awa, awa 6 chab. 6 000 euros. Na PCO aux un poto toi na poto Bible to ko ta Bible ko anaka ko ta Bible 6 000 na kei na ke na fédération en quelque se présenter na binaz arbitre international na bando sa ba match babi oui mais aux française té bon ça la ta moi ba ça la ta moi ba recyclage après bando sa ka ba match amitié ngabi ba match amitié bafuta combien bon na ça le recyclage pendant 1 mois après na bandi ba match amitié na Courbevoie tant on a bandi ba match amitié oui bafuta nga combien na ça le démat na on la viré zoleka 480 euros 480 euros oui na démat ngabi mais o eza ko sakana nga na uti na niveau FIFA so ina sali match na bimi libanda mboka na ye na ozanga lokwa na niveau Afrique ozanga 3 chabate ozanga match est-ce on a arbitré un match mususu comme mususu na Maroc oui na sali match na Tunisie na sali na Afrique du Sud na sali match na Angola na sali match na Égypte est-ce qu'on a pas maintenant vous avez pas kisi oui, bah qui c'est ça? Bah qui c'est
na Kinshasa oya mibali mais ya basi bango basi mbakisi te ya basi bango bakina olinga kaka ba président eloko yanga na tuna yo siko na président Nzinga bomanga tika papa Lionel ti président Nzinga bata sapatra yenga tiki sanga musalo arbitrage oh président Nzinga no la tika nanga te président Nzinga petit nanga Solange ayaki na sima petit bakoma bima na président Nzinga nde bakoma bima na président Nzinga nga na moni entre temps na baki petite sœur azala mo fiancé na mo azali journaliste akende États-Unis boy azali mo mukuse matama boy fier nyenye tant na ko mona bima so na vie na bi petite sœur yaka mais yo mando zote te nga kindele musala a dur hein yo a dur ndo moyo musa le rappel le côté bameka blanda non mais la mbondo te bameka nga bameka la mango bele osonga te nga na musala nga na otala mbongo na mata papa na biso bijou na air nyonso koloba abi jamais kolana makambo te zala boy ngai nazaki bien instruit oyebi Nzinga na bengi petite sœur na yebsenga bi oza jeune fille mana mofana mobile no na jeune hein bo progresser ensemble petite ake koyebisa mobile na ye mobile ayoki bongo na monaka FIFA désigné nga comme arbitre central na Afrique du Sud tant kaka monimba mo désignation langeye donc d'Afrique c'est que ça match Afrique du Sud contre Angola et non Afrique du Sud contre pays angonini Algérie mais l'Afrique du Sud c'est la maman Blandine ne bozo ba de soit tinda ngona fait kofa et na fait kofa bobi bozo ngona ba ko fina pe ko fait kofa bengi yote et bengi yo déjà désignation la bineye boya kotala tant toké to récupérer tant fait kofa zui mbalmo ko tinda ba message partout atine pefki na atindi na ligue tout bazala ngo ba ebike oya zokeni donc so ba frère d'arbitrage en FIFA d'atinda ngona ba billet d'avion tout ce qui a FIFA tindi na ba billet d'avion tout ba séjour tout ba frais d'émission tes frais d'émission tinda la banque na compte na bino moko atinda ngo après musala c'est bo sali bo zongi une semaine après parce que ba rotinda na banque c'est où on a arbitrage c'est bon na compte bancaire tous a qui na compte biso nyoso tondo quelqu'un pas Moïse te Moïse a qui na compte Moïse tu bon ba virer ba Moïse Katumbi te Moïse Biboti Biboti le quoi za qui commerçant donc ba Dubaï na yo wana c'est comme tu vas virer la nomo soit virer c'est comme dans décider combien on peut s'habiller je sais pas on y est ba to bon à moto et puis déjà ba calcul na yo à combien de jours au sali ceux qui match à FIFA au foot à yo $400 par jour. $400 par jour, ce qui est FIFA. Ce qui est CAF, il y a CAF, bah au foot à autant cas aussi si match à CAF, bah j'ai enveloppe na yo, bah PCO, ils ont quand même payé belleté 750. C'est crash avion salami. Ah ouais. CAF à foot à Ramabé $750. Mais ce qui FIFA des matchs à bien. Président Dinga Monika désignation il y a match à FIFA. Blandine a tiré un sans moi pour bino. Na mena tika musadi ko na eti. Yo kat. Na mena ko ma suka mingite. Na ukata. Président Dinga Monika match est vraiment désignation. E belo nya sala. Fia en suspension. A komeninga ya pese on match mo bo ne pefkin faux match. Na salle match bien. Azaki président ya pefkin. Et Pefkin. Président de président Pefkin. Oui, président Pefkin. Ouais. Donc bon moi papa na bango ba casser ba carrière. Non, président Pefkin. Ba casser ba carrière. Oui biké. Président Zinga. Oh, asina ngai. Suspension na sali nini. Nathalie elote pour moi si na ekende. C'est comme moi si na azaki 4e arbitre. Soumama. 4e arbitre. Sikoyo babi bon lokola arbitre central azali suspendu bazwa 4e arbitre ba remplacer na match ana keli atine déjà ba message na Fekofa fédération fait dans APC réponse té pour mati naza arbitre na Peski nazaka déjà agent et DG. D'accord. Laissez l'arbitre moi sur azo sala na compagnie
et puis aza arbitre ngai nake musala mokomsuka na beach na ngabwe ngobila esika na banda ko sala nakoma kuna nakutana nakutena na beach ngobila nakoma kuna nakutana na directeur ya Onatra et Mungu maman et Mungu tout à l'heure solo kombana na yoki yango déjà nakende nake mona na directeur ya Onatra na se présenter arbitre yakawa yo ndeni ngabi bien ndeno saba matitenga peut-être on s'atena kuna problème ni na yebisi abi kota la voiture Omar Mutunanga non Omar atazaki na mabe na ye mais azaki na biloko mususu très strict ade kolinga babuzo ba mususu te ameminga na mutuka to komi pa na bureau président Omar abengi dans la voiture na téléphone nazo epano sikoyo zelanga na bureau abi problème na bi zelanga to komi to koti président kamwe to kitana directeur collègue na yé président Omar pe directeur ya Onatra to yé na collègue na directeur Onatra to koti problème ni te yenda za na problème loba na lobi ngabi mati na sali mais na moni mbala na sali lo te na mati ya mwika suspension et suspension eza dia pour Solange kende ngala kende te et pour Solange ata moi sine avait bon donc pour ça ba mabala kuna a vu téléphone njinga ka sikoyo longola suspension no pesi moi na bato et puis yem ta que ça mati na ye FIFA a désigné yem ta ok longola ngo sikoyo kendaka quand même na kendaka na ko zwa vie Billy a ki bonga bengi vie Billy pour vie Billy ando konsenga o moni bana bino bazana batama ba kotela kabango pona longola ngo il faut ya na ye asenganga pardon oh non c'est un pardon la ça elo vie Billy Blandine to yebi ma camion so ilika Billy azaki pe ancien arbitre central international Singe abina ngabe habité to yebi nyo so ilika to kende karanyo so lo bandima ka to kena bureau to fanda bandi ko lo bozaka social te bwina bwe social nangala zaka na ngote ne loroni donc monsieur na nyokolanga aye ko longola suspension 2 semaines après na zibilo nanga na ke voyage et puis moi si na zaki 4e na matiwana tanto komi kuna na matiwana et je matiwana bimana mbo comment ça se fait ça la indi tika matiwana wana somba lupango ah oui bien sûr matiwana kaka yango na somba lupango kana match moko match moko na somba lupango voilà toi avancer papa ngana ngaka quand même comment so là c'est vrai to yambaki parti na mission moko auto le kana biso awa oui mais quand peut être moi li solo oyo amona réalité na match oyo amona ka kit bibe afandaki puis na ba image total là tout monde quand même pour aller na match wana est-ce que vous expliquez biso li solo ya kiti wana kiti ya bibe oyo afandaki pa mama nditi bala na kati li solo wana est-ce que pour monaka eloko elika na match wana? Oui, bien sûr, merci pour la parole, mais Narolo ba ilo gwana na mona ngo, na ilo ngana mona. Mon temps to van et temps to za to banda match. Ba entraîner va vendre, pe président Zali a vendre. Mais bibei, asal mouvement morobo ki anga vanda, alo ngande za vendre batilo kitungo vanda, fo opangusa pe na papier na nini. Tama zo sa ilo mouvement na, izine pe na ba nzinzi wanga. Ngana mona eloko wana nga juste touche assistant juste touche 1 kota ba na ba donc mpanzi au pesi derrière Mkongo donc nazaki wana na mona eloko wana asala ngo 2 fois et puis avandi donc avandi ndimati ibandi ndimati zokende badidi ba kiti musuba zalaka te bazalaka na kiti moko na mona kiti wala. Tant il y a le vélo on a dit na vélo on est solo parce que tout ça assistant faut contrôler avant coup d'envoi et salima faut contrôler bande de touche na yo contrôler mouvement nous ça là pour entraîneur nyoso président nyoso faut ba vanda mundo so va vanda avant match banda mundo so va vanda somme d'avandité bo bana match ndeni moko kam tatele maka mais na mona mouvement nani bibe ya sala ya ngoto ngo ya lobaki yango yona lobaki tika ngelo ko wana na bia eloko na moni eloko wana tanga zo baki makambo ya bibe kindi bibe akenda bon na yebiki wana ete mais
comment effet kaka au monde le roi les autres ngaka na eloko ye yaloba tungalo kana tungara bakitsa batuso afandi banzinzi balete ka kitso na moko to koto na muteti kanga mo espace na comment banzinzi bakoza kana kiti moko bien sûr so na ko confirmer mais effet que mouvement Bibé asali na banzinzi pour banzinzi yo biga Bibé azali mutu moko fier Bibé azali ko mutu sauter charisme a govanda beauté qui non asali même attends moustique moko yebu faut penser bien mais tant asala moi plusieurs fois so bo tali na match wana so bo baima bo parce que mboka na biso ya moi passé na mboka mindele au mon événement wana toto so moi blani toto so ane eloko moi lobi RMP peut arriver na match mususu sentir que match qui c'est un exemple mususu qui carton limo la oui bien sûr est-ce que bloka bon comme la yopé bien nga comme la bien sûr et comme la et les gars ni lo ni les gars bon na ndenge boza ki peut boy match il y a peut-être événement une action mo samna kata terrain qui logo wana mo ki mo ne mo mais pas na ogande mutomoni omoni angote oh otigiamo osani orge ba de soit moni orge mais yo monité mais mo ki le moni mais monité mais tant o ta la mat na diffusion ne o mo ki a logo na sa place ça guerre. Et puis son ma blani on ma qui na que bien qui est bien ouais na que bien na kota bien tout à abordir si go moni anel comme tatu ba so qui na ba tuté bon non c'est expliquez-nous bien toi dans la voix non manisa de OK non kana kendiga kenga tuna ya que na mi côté papier te na tuna question mo ko et dit oui ne bon ça ba match na kin l'arbitre va belé oui est-ce que nani na bino na bon aussi ma peut pas plan que aussi ma qui sivement que na mata promotion bati na ngana ba FIFA na que na ba CAF na sala ba match minene oui il y a des arbitres ba salango ils ont mis na rôle pas que non à niveau FIFA donc niveau mate pefkin ils allaient le pefkin aller loter déjà pour ils ont tremblé et pefkin sont comme là pefkin mo ki mbezu tala yo ils a Ligue 1 le goal ah on est là ils allaient Ligue 1 ils ont tremblé donc avant mata Ligue 1 wana donc faut aux ala mutu oui non on m'a dit pefkin aussi même moi planté nga si ma la vérité pas non vérité ça c'est si là on dit benga opété maman ba benga ngai na benga et toi la télé na otanga na otanga ngai na benga ba benga ngai panani na lobango lelo ba benga nga panani na place ngo kende meza wana ti tengala ke wana te eza mutu mo ki lelo ogondi mati na lobango na TV lelo to na ya collègue nga mo lelo ti lelo atikala boy vi comment boy c'est José Massimba a même nga ke maître za besoin na 8 mètres maintenant 8 mètres il sanga tengala yibate tambili là oh tambili na 8 mètres na bino il y a za babengi maître donc il y a vana na kisenso to kei côté kuna na kisenso ma playa ki kuna zela to kei moi ça benga na maître bengi yo yaka azan besoin de sombale le rosa ozana pefkin déjà dans aux stade quoi kuna benga stade ou un stade ou des stade ni pefkin faut ya tout le monde aille ngana biga ki mutu benga na ozo conseil état qui doit na ozo conseil oui état qui doit ouais ah to comme yona asombi ba secret to meli ba secret mamutu kimia mais si le non les photos to solo là José ayebi ngabi José ayebi nini asolo na otinga bi asolo ngani ngabi asolo ngalo ta isinga ka to ya pa to mona yo uza beso na ngopesa nga conseil ngai promettre ya onde na yi ngabi singa no OK ndezawa avos en pefkin wana okende mulai OK ba niveau international ngai mettre dans ça la rebelle ngabi osala rebelle c'est-à-dire nane mo loko na opesa yo moina moi mukimike opesi comme ça au fulama ngala bisi maître moninga papa nanga aloba na biso kisite moi ça motuté soko mena moi ça motu omoni mobali na itikaye mais kisite nga ici mbate mais José Zalé a mimi à place au côté babima aboti ngabi na obima au côté nanda ko nga babima aboti ngabi na obima na bima na ba kisen souté mukuna ba kisen so ngona ba bima kisen bazamba kuna na bima na ya
na ye na komite na ndako batango naza pa na biso na yebisi papa ebisinga osali nde explique nga mwana nga na explique très bien na olinga so camarade na pembe nanga te mais lelo asali bamati camarade atikalaki na ye asali bamati asali bamati ya bien bato akoti baluki babuka même mpa na bango mais lelo atikala rien babiso oyo tolingaki mouvement wana te lelo toza mboko. Merci beaucoup. To continue masoso ezali nalinga na tuna lisusu bino mibale mama Blandine ming mama na yo idi papa idi na bino mibale lelo na Congo mboka ya football o ngano to yebi ndenge nini to tina ka arbitre moko Jean-Jacques. Merci. Toi un arbitre moko obiso o to yebi poni koza mama Blandine te poni koza la yo pété et puis ya mibale question na to na bino to ye na France awa ndenge nini bo sala ba match te to vani pe boye pour le que ça faut la française française voilà bon la nationalité française voilà on comprend oui sikoyo boyaka Jean-Jacques a voyagé trop à comme international bino kozaki wana Congo mboka munene ba arbitre itinda mutu auto mona aka Jean-Jacques. Bon, na niveau international. Alors répondre après. En tout cas, monde wana est un peu glissant. D'accord. Glissant c'est-à-dire Okoki kozano un bon arbitre, mais pour muta matisa yo pour franchir la ligne wala. Pour matisa na niveau FIFA na bango bana mibali ezaki passe moni biso ngana zwa ki chance po bana basi bazaki mingi te et puis nazo travailler bien ba matisinga tout compé bana basi muso ba yeki simalanga ba yebaki na bango te mais ko bazwaki ba makangu ye ba président ba matisi pe bango o comprendre bango mais po na bango bana mibali eza très difficile na sens ni ngana yebaki te ke soki au vuti voyage international zozonga il faut zo mbongo na yo otala ba enveloppe o kabule la bato o bandi na na fédération o teli ba bureau ba tunyo surtout bazana ngala nzala mutuka te mais na sombela bango ba carburant o koyi ko tela mutu moko carburant ta $50 $50 o kiti na ligue o tie o kiti o sous 10 enveloppe na ligue 5 enveloppes na fédération 5 enveloppes bien 10 enveloppes ne peskin ngalo kwa premier tour ba ebsenga la bi no Blandine wa mta ebsenga ngweza mama nièce pa kufa zaki mwasi andaye mutu mama nièce ocho kufa mère malou ebsenga bi Blandine premier voyage na yo to sala katotsa kambongo ekena arbitre oui arbitre international arbitre assistant ngai na niveau FIFA ngala ebse mama Agnès ndenge bino bo mesana ngala osala ngote oboyi ko pesa mpaka mbongo nanga ya pase ono chokima na opesa mutu soki na lingi eno ezalaka boye non na opesa te d'accord na boya ko pesa bango ba pesi kaka bongo ozomona lelo to pesa exemple tamidi la sali na kolo bata 15 ans na carrière internationaux ata lopangu te atanda koute arbitre international belé bazana ba aussi ça va carrière ba ne le côté tala un arbitre après carrière né international a commandé ni arbitre congolais comparé un arbitre congolais après carrière il y a niveau international naie a comme à lokola mutabandi liboma a ba dépression a comme biété a comme ko rêver ndenga zalaki ezali susute ndenge moko ba joueur congolais ndenge moko pola nini tango ya na mbongo yo zotia ba enveloppe ozokaba yo moko za ne lokote mais après kokabana ce que vous avez dit à quoi c'est aux yeux non eza kokabate eza azopesa po ba pona kaye lisusu batiaye na lobi voilà mama Blandine yo lobi pour la COP mais tango FIFA ou CAF asala ba désignation na ye asala besoin bino motindele ba arbitre te ye mo osala au choix non ezaye mo osala le choix ndengeni po yo comme un arbitre international il faut Congo nde etindi kombo na yo to Congo eponi 4 arbitres nde tozawa atindi kombo na yo on ne va valider bino par rapport ya championnat ne bozo prester par rapport ya pays na bino
atindi sikoyo OK formation par exemple bon kene ko formation kando ça la championnat formation après combo ebimi au comme internationaux c'est tout parce que comme vous avez un diplôme té que comme international vous avez un diplôme té pour passer stage kaka carte ya FIFA on azala ngwana on a la kisio so komi muta FIFA otomona so komi muta FIFA tindeli carte tindeli ba lettre ba félicitations. C'est tout. Mais bon, ça a un stage qui est un stage na niveau international bando benga bino. Auto za stage na Cameroun, stage na Sénégal, bozo kende, bozo sala. Eza biloko ya bongo. Mais il faut pays na yo nde mutu et désigner yo et désigner yo. Mais pays yango ezotinda mingi bana kasi na bango, basi na bango, bazozo ba oya baza bien, o ba mériter, bazotika bango, bazo pona o ba pesa ka bango msusu mbongo bataba. Oui bi ke ba arbitre pe basomba bataba. Bien sûr. Arbitre basomba bataba. Oui, mais moi oui, bien sûr. Avant chaque année au monde à Kababa. Mais ça la bien assemblée arbitre. Assemblée arbitre, le championnat banda. Sikoyo ke ba arbitre se ba fani mbale o anaza moto na o baza moto na ba yo kana te ba arbitre ba yo kana te so mo arbitre 3 à 4 arbitre ba otambola nzela moko loba te loba ke zo water ba ke zo water. Ah merci. Ah water ça m'enveloppe. Water ça so Monica 2-3 arbitres ba otambola c'est que ba kezwa expliquer biso ba bomi équipe moko boye siko ba kezwa mbo c'est quoi le ba corruption on a vu bon est-ce que l'autre on côté corruption on a tout mais comprendre un peu avant match juste yo les central et dans les gagner point les ba corrompre vous a pas forcément yo et les candidates ba pesa ko mbongo avant match ils alaka après match ils alaka ndini pour nous mbongo wana bon ba corruption à Kinshasa. En tout cas, à passant, nangina le bena elokopé, c'est quand même ko diminuer to ko sila, nan diminuer ko sila mais et ko kata ko diminuer. Arbitre kamikaze. Arbitre, ko za kamikaze. Ba ko za kamikaze té, mais to za pena ba dirigeant kamikaze. D'accord. Parce que arbitre a oya OPC mbongoté. Dirigeant de mta oluka arbitre. Mais ma blandine oui, Pétro. Répondre suite à la corruption, il est gagné avant match, après match. Yo téléphone, yo déjà va passer aux désignations. Tant va passer aux désignations au monde, déjà dirigeant azal la montuna PK arbitre, commissionnaire naï. Arbitre na yebake mutazui match intel et arbitre boui commissionnaire wana ba ngo pe de entité na bato baza na kati ya commission akobenga dirigeant na telio arbitre ya bien nde da telio arbitre bien benga bango ta numéro na bango ngo apesi numéro na yo et pas il y a dirigeant voilà et puis ndenge apesi numéro na yo dirigeant repé s'appeler muta commission na mbongo. Ah non, bah commissionnaire peut pas aller. Bien sûr. Commission, il y a commission va désigner ka. On va dans la carte entité ou epeskin ou na ligue. Voilà. Bah tout va salaka na carte commission wana. Bah désigner na CA. Commission des arbitres. Tant où il y a désigné arbitre à Bengi dirigeant, dirigeant national arbitre dirigeant na PCMbo on a pas na yazu. Après les sous à PC sous ba numéro na bino atinza ngo et pas dirigeant. Dirigeant Bengi bino. Boya place boy yo aussi déjà bengo boya te soko boy. Soko boy ko kende appel na e. Oboko zombo na e. So comme na terrain et ka poli déjà dans le bani. C'est que Joachim Boro, il y a l'équipe de côté. Vaut mieux kende. Ce qu'on appelle si au Zoa, comme à terrain, bon ça là, c'est ba kokite ba poli, mais c'est ba poli. Les gens ba diriger sous ba sans chaud. Non, petit exemple, match moko Mazembe contre Ezaki na Martyr. Mazembe contre Vita ou bien Sangabale de Bouy. Arbitre central na Bossani, mais arbitre assistant Ezaki Emma Kankolongo. Il y a Emma. Ezaki match ya Mazembe. Match Mazembe tinda motune déjà Moïse tinda motune déjà na butu. Après si bon déjà ba enveloppe.
Vas-y, enveloppe très bien. Moïse pas un autre ça peut enveloppe. Moïse a fait un bon kitoko hein Kitoko Moïse a on kitoko hein. Moïse Katumbi a côté ça vient dans la chambre a benga bino rabo et so ina chasser la poste au leli a côté dans la chambre tala bambo bozwa bobima siko kobima nango mona na boete il faut oduka sika otsa surprise Moïse a ça bon Moïse a fait ça ba mbongo bazimbongo et comme il a kati ya match bazopola oyebi ke Moïse na match wana akita na gradin ti na se obeta ya ema coup de patte na terrain oui ben oui abeti coup de patte na terrain coup de patte azobete na terrain basoda baye bakanga fe ba image ezali batia non ba bayebi yango bayebi bayebi po baye ma bazwaka vrai mbongo baye akotaka bango bazwi bambongo acha penalty te oh elote avec assistant on laisse quoi tika ba orge otikati et ça m'a tout super simbi sans chaud voilà c'est ça mais au lieu que corrompre bon les quantités vous foutez très bien bah ça va bien ce qu'arbitre a gagné dans match mon bénéfice kata $500 ah ça va bien moi tout le match la ligue 500 attaque 400 au niveau peskin ce qu'arbitre mon corps gagné bon ça n'attend pas ça bah bon ça bêtise $400 ah ça habitant ça bêtise mais souvent ça on gagné $5 il ça déjà pas il est bon il est $100 so il est $100 on l'engate $100 voilà moi ça est outil à quel match à osonga force on est loco lui bana fois foot minerval il $5 foot non ni Eddie oui papa oyebi ke la non match mon angile oui match nini wala yepsanga match nini wala manisa yo zamza musika yepsanga match nini wala match boensi non bien sûr ba ngaba bo mayo non bien sûr oyebi ke bino boyera ba match surtout ba arbitre o ba sala na ba entité o ba changu ba nini bo saka dana be équipe na no préparer o komata vrai ou faux vrai donc voilà OK kana raison to dozo salaire muke expliquez-nous besoin de bon melon angile. Merci Manissa pour la question. Yo na moni vraiment yo au la bibliothèque il y a sport congolais puis il y a football congolais et puis il y a arbitrage congolais. Les non la baxi non n'habite lo na baxi là au combo na baxi là. Match lobi na ngande ngo ebiango au kamusinga. Iza match ya vina ngai na ngana kufa na tiga arbitrage match wana. Iza match ya Boens. Iza match ya Nantes. Équipe moya Nantes. Ils ont Nantes, ils ont Kingasani. Kingasani, ils ont Mokali. Parce que l'entraînement na Swambanza. Na Swambanza. Matiwana. Parce que l'entraînement na comment on passe à arbitre on dirait. Na Swambanza. Na Swambanza. Donc Matiwana. Na veille tout ça. Matiwana. Soki équipe wana ya Swambanza nati ganité ya bonsa koyi. Ya bonsa koyi voilà. Muto financer bango zaki équipe Malaika mataki. Malaika batikeli Malaika amata stade. Nantes azaki makasité. Siko po ba kale ya Boens Malaika réside des eaux. Voilà réside des eaux. Yango wana kando lobi. Président Malaika Papa Tigana yo yebi vraiment. Il y a mubali obi comme on a Vegao. Très bien. Olivier Bali. Voilà, oui bien. Balinga bomayo. Banga bomanga. Bambo bakenda sko kuna bana entraînement na Bouddha. Voilà Bouddha, oui bien vraiment. Ngai match on a yeto ça match désobéta papa ah na moni lolinga match kende. Question me repose en paix mon grand frère Langa. Vinanga Langa, avec assistant. Un collègue nanga Vinanga Langa, avec assistant. Match sala manga bi vie na mitan suivi. Mais dans njidi hein. Njidi ngabi ni magambo ya ndeni. To bimagapo. To dia na watera bato. Comprendre nga watera. Watera kitoko après wa tozwa partout. Pour Malaika au solo pas matin. Au solo bien pour matin. Yé surtout match les salim bongo bien nil bien gagné, connaît gagné Malaika mati tout sur l'intérêt entité sur l'intérêt. Mais na signé bango. Ngabi nga na vendre beauté championnat aussi là. Na vendre venir. Na signé le Rumobo. Bon mené, Nantes a mené 1-0. Match bita masnali nga vivier mundi awa nga na okende. Ba ili bambila loso ba yeba na nyoso. Nga bi bambila no bangate. Na limo bango ba comprendre. Abi olimo nga bisunga lim na ke bango yokende, bino bokende. Ayo komi o bika biki o kufa kufi. Bu
na katara matinde na zonge de ser na lobby ozonga ti côté école côté école pourquoi tu venir tout droit yo c'est moi ce qu'on habite na côté avenir nga sota mire osota mire école wana église ya ba wala ta pembe ba église de malam bala ta pembe boy bala ta pembe boy bima so ni bala ta pembe boy bala semana la place wana nza malam ko ozo nza malam ba nga sota ndi mire wana lenga na sauter ba ebiki muto a sauté miro ezama mulai kuna pe na sauter mais ok ngana ki na koti ba église ngana koti balalaki ngana koti bobo manga bala na bale bobo manga na koti na kangi pema ba koti ti na église ba luki le monter na la na kata place on pendant 1 heure du temps ba toi le moniter c'est ça qui bien aujourd'hui non vous avez central tous allez qui na central oyo katellement tu na suka parce que il te peut mener zéro non tu dois mener équipe on équiti donc là il faut na ki mabongo sinon tu pas bon nga nanta soki mbongo ya réside des eaux oui réside no chai poa malaika ko réside des eaux oui réside des eaux azo mbongo na ye a chai poa a gagné moins vous êtes déjà proche peut mener dans so katika match mbala normalement il damir na ebati ne mir normalement Nantes so ba match boy so gagné a gagné propre so Nantes be azaki na suka championnat parce que malaika fournit leur apesi bango ba gagner moins a tout à malaika te ba wala titre te ils a bongo donc les bongo na bika na vandi wana ti pendant presque 1 heure 2 heures et après pour na bimana ngai na se déguiser na longo ba mayo so na boaki ba pesi ngai chemise mo na lati na obima na koma na rompoe na ba benga ndil na Saint-Thérèse na station ba repérer moi miki a repérer nga arbitre ba bengi ba mikolo ba ya na Froda ba benga ni kombi wana se kombi na boye na chauffeur kende mbongo so za ba tuba kitati nga na pesa tika na quartier nana mbongo na pesa je vais rabenda parce que il wa ndé na koma na quartier après na ko na quartier après na ko kukuta na régie des côtés wana ndeki na bongo papa soto koma na makambo wana na tozo avouer lelo nga na ye na mboka oyo na moni ngoti na osa championnat awa na régional D awa na osa na moni ngoti arbitre awa za bien ba pese équipement ba pese nyoso o rosala nyoso ba pese ai o bani la championnat mbongo ne ba ozoma muke bien mari tunga la yaka ndenge ndeko nga lobiki ezali babengani faut la nationalité français ngana yaka balobena nga même eloko lobena ngai mais après wana balobena nga même eloko wana et après on a village là je sais kindaki awa arbitre pour comme la Ligue 1 faut déjà partir ba 19 à 20 ans ou bando ki mali mais na 23 ans comme na Ligue 1 ndeti ba ridi biki ba bana mike ngala sina ki photo mukolo donc c'est un peu ça. Voilà, c'est quand même tout beaucoup comprendre quand même. C'est vrai, il fallait quand même te mettre à moi réalité à moi quand même. Ça va tout le monde surtout ba risque belé. Peut-être un jour on a pu vider le gros souk. Imagine 10, 15, 20 personnes à Kanda, à foot, ou à 8 foot, des à la mort de émotion, on va s'engueuler, on va bêter, on va battre, tu es bien déquille. Mais quand même, il y a quand même un blanc sur la tête de l'eau. Mais l'eau tombe le barrage, il tombe le barrage, des actions, l'équipe, tout. Je peux le stade me bégangi. Est-ce que quand gang en a payé, et donc moi qu'on intimide, bino. des actions l'équipe tout je peux le stade me bégangi so yo est-ce que ko gang en a payé et donc moi ko intimider bino na ba ko intimider te mais public pe ba yebaka hein ba yebi pe hein ce qui touche ba yebi hein et ce qui yango siffle pe 40 au bout ya poigne ce que ça yango ba gangi pe touche siffle et ça la coûte bien ma case on va tous et ça la bien ce que ça pe yango siffle vraiment touche qui mi otambili la nota de so atembo ya ke déjà tambili là ça la pe qui toko donc mo que ça mo ko ça match au sentir que yonde mokonzi donc ce qui penalty batu nyonso ba ozela kaka yo pe ça aval donc eza neti mo kitoko makasi et on me sentir vraiment ça en valeur et ça la elote ça la elote ouais sur le terrain bah yo regarder son kuna to yebinda et ça la elote stress d'apparent maman bablo bon maman nda ku ado mona ngote ki oui mais
ba famille mususu balingai na bango te OK na bandaku na bango bon na wana déjà nazaki na ndaku nanga ce kana yebi ki na sa match ni match ya Dragon balandaka biso ba beta ba pasola manianga mutu osuka nene na match ozala na match na Dragon ba pasola manianga mutu ngala zaka assistant na match wana où soit né tokima ba na zone 1 ou zone 2 ngaza ka na zone 1 na zone 1 ngambo kuna po 4 ça score osukende makolo milai oh voilà watu couper mbangu tant na kimi mbangu na bimi na katisi na nzela na mususu na kei toke kuta libanda ba meminga ba récupérer na ba policier na mutuka moko ezalaki wana tokei ali toeko kuta mpela ba manyanga ba mememba moko hôpital. Vous avez bien amical à l'arbitre. Et ça l'a été. Et ça l'a été. Et ça l'a été pour l'arbitre, bah solidaire. Bah solidarité. Ah d'accord. Parce que normalement amical à l'arbitre, s'il y a un problème, beaucoup vont de la paix qui. Non. Et ça l'a été. Et ça l'a été. Ça l'a été. Bah traître va belé. Bah traître va belé. Bah traître va belé et ça l'a été. Aujourd'hui. Championnat Nabiso et comme il y a Okufa, championnat donc tout le monde foot comment actuellement et comment quand même il y a Okufa. Des beaux mots non quand même. Tout le monde a été une équipe nationale, une équipe nationale. Bah loco bah adé. Bino quand même il t'a arbitre pour arbitrer surtout un match wana. Beau mot non pending. Na grosse parole. Ngana rôle ba ilo mo muke ezali mon système rona na lobaki entre yebi lo foso na bosanité to zonga tanzo ekala na ikina. Il le connaît bien, tu es baka vita imana, tu es baka drago, tu es baka benter, tu es baka banini wana. Lelo, système bakabola wana, même nga naza arbitre lelo, na comprendra système na bango ate. Déjà équipe ozolo bana équipe babeti soli na football coupe du Congo wana. Azala mbongo te. Aza équipe auto matakala mingi teza na mbongo te. Yebsanga ke Lubumbashi ndeni. Président na mbongo ta de Bria. Président na za de Bria okendeni. Okendeni. Ka tanga kala ezaki bato tant que les amis battu ou bazala kiki banambong le roi président Mundabi banambong Inter président Mundabi ozine ti ba président Youssouf auto le kawa banambongo ba président Pierrot ba tout wana ba mbongo mais lelo mbongo zati ba kaboli ba système mona équipe voyage ndeni bozo bazo sa système akala au mona ba loko ba obeta so ba tika même système wana loko mo obeta te ba bi national de ba obeta na tuno kisomo binomba ngene binomba le lelo ba bito zongeli à 0 etangi ba arbitre mo regretani to zongeli compter à 0 etangi ba arbitre na métier na non noble bozagi bozali lo mo regreta bozala nga vite fait pour na question sous question la ndabino mama yo lo bangala lo ngai to zongeli à 0 en tout cas na regretter l'auté hein vous avez un mauvais souvenir de mauvais souvenir wana ya kobeta banini na esala ngape bien en tout cas na regretter l'autre et maintenant déranger dans couple na yo té et maintenant déranger ngata mukete merci bon moi naza un peu na 2 ou 3 mauvais souvenirs c'est bien arbitrage meminga na poto na France na zawa famille bisimbo té na komi ponango mais na regretter makasi premièrement avant na komana no na bima caméra arbitre ou bima arbitre ne peut finir dans la Ligue 1 on se retrouver dans le parc il le connaît mauvais souvenir dans la vie dans la bosse entraîneur mais arbitre mais bazong sur le parc azan la ibi solo il t'a pagaille ouais ça ba ranki na bango ba kenda linga esika mona ba président yo kaki na melukwana donc okina linga moi si au président o tia motema ba suka ndeni tozo tambola leki na musala président zui image mabe mais étant que président musala très bien aller ba fini yo on se retrouve dans le parc. Comment l'année va finir? Il y a des choses va finir qui je suis premier président. On a le parc. On a le parc. Et puis deuxièmement, ceux qui n'ont regretté ce qui na niveau qui musolonga na ibaka. Musolonga na ibaka. Na tikel go avancer na hote parce qu'ils ont na papa na biso moko. Papa o azalaki papa na mentor na biso. So azalaki na bomoi. Bon, il y a oh grande sœur, il y a ça comme qui avant. Pour ça moi si, nga mobali, suis papa nazalaki, nga lazala.
na le laka place mukula kufa ba parapluie bukana place vraiment c'est bando et bandi au dégradé yango wana d'accord souci na ngana wana et là nous ngana loba ne bozaki na collège d'arbitrage arbitre pour na nabi amical obi amical na raté existe raté parce que bozaki na ba doyen na bino oui soki na koyoka bino bien bozalaki ba doyen mais bazana ba groupe ski ya bana ba leki na bango ba poussaka non oui par exemple moi 3 personnes ba vivra par exemple na Tambidi là moi 3 personnes va vivre par exemple na papa boy et ça qui bon non parce que koyoka bino oui soki lelo bazio edi na maman Blandine babi bozonga kisasa oui ba pesi bino commission arbitrage et là on est beaucoup même asika oui passe une minute na pesi une minute bon ngama voilà bo pesa biso ba réponse so ba bino songi sabino ba tshebino na ne ozawa bo komi ba président ba arbitre nyonso na Congo bino ba no désigner ba match ba no sala boye so ba pesi bino pesa nga une minute OK na continuer na question ya Manisa Datuni bongo pourquoi le bongo parce que c'est vrai vous avez réalité à kin vous avez pena oya poto vous avez pas si à cause de l'arbitre la kin des alara vous avez peu réalité quand même valeur soit valeur arbitre awa pour peut-être moi changement ba rabelé ça ya mona zongi sur le parole message na une minute na yo si ba pesi bino place wana lo oni bo ruling changer to lo oni bo ruling ça la koto en tout cas to changer makambo ebele auto moni awa il y a du bosso, pour changer, il faut que changer dans le bon rémunération d'arbitre ça va bien. Bon maintenant vous pouvez pas aussi ça. OK. Rémunération d'arbitre ça va bien. Deux et puis arbitre il faut avoir conscience. Non il y a yemoko. Donc il y a une formation éducative. Ba formation éducative. À conscience et pour que tu as mesure garde-fou pour na arbitre au balukaba que ça ba corruption kaka arbitre te faut que des tirs pas ba président na bateau ba président d'équipe et puis na bateau ba ça na commission et à arbitre c'est siko yo mutu oza mukonzi balobi yo mutu omoni makambo c'est décidé na Kisasa na Congo mukonzi Maman Blandine na contre arbitrage le yom de okombo mape ba se wana Mabladi faut que le ministère sport est à la biso. Est à la biso. Fédération m'a ramené. Maintenant l'équipe ba otalo. Ba otala biso. Le seul moment l'arbitre moi il ne faut pas bongisa. Kotoni il ne faut pas le arranger. Tu comprends déjà rémunération à l'arbitre. Il faut quand même améliorer Kotoni ba bon ba zoya moki. Mais il faut changer makam parce que football les autres développés. Toi dans 21e siècle makam belé koti. Kota ba arbitre ma. Kota ba arbitre ba s'occuper na tenir ba arbitre. Un jour dans sola kana président moko président na communé absenga koma ki président na ligue na absenga bi président ce que ko s'améliorer ligue et sa charge ya tenir arbitre ils ala bien arbitre ba luka siffleté au siffler kaka det oyanga oyo faut somba arbitre bando somba siffler ba botine nyoso ye moko mais par contre awa tozoma la ligue azo ko offrir na arbitre Martine no siffler no ndako ligue te kaka tango bozui bosisi ba formation bazui ba pesi bino arme na yo awa o nazala ngo ba pesanga awa na ba carton jaune na carton rouge na ba carton na ba carnet tout ba pesinga awa ba peso pe na teni fédération a bengi bino azo pesa bino moi bilo ka ya musala bazo pesa donc ce qui est pas na biso ba ko pesa pour arbitre mususu ba corrompre ka po non so milo siffler. Mais oui, nabi président moko sérien na parc azo benga Blandine sala matinanga so na gagner na kenda rapoto na kenda France naza ba siffler na opesa ce qui na gagné na opesa siffler c'est la réalité c'est la réalité pour na siffler force 40 or que force 40 so ko on a 10 € mais oui et ça on a Amazon et ça nango 10 €. Papa dit merci ngai côté na roloba suis pour na robongisa so lelo ngai na zone côté kuna pour na robongisa na tout foto banana na Fekofa déjà ils ont banana de kuluza mabe après au kita Fekofa au bando au kiti Fekofa oui na ligue après ligue oui na IPFkin après na battante pourquoi na lobby Fekofa na lobby Fekofa parce que malgré tout moment il y a président comme ça au mari ils ont qui mabé mais quand même ils ont qui bien mais Lelo ce qu'on Connor Lelo Connor non Lelo ça mabé
songa na lobalelo nani ministre azotalanga Tidi Budimbu azotalanga fo bana likolo na fikofa ba kit na ligue ne ba yene pefkin et puis ba yotala na ba arbitre lelo ka ndenge konanga moi collègue nanga lobby qui awa ba équipe ba toaso mbelaka ba arbitre ba équipement chaque saison ndeti nga azana na commande na saison ba équipement la saison passée na ola tango susté donc commande il y a 500 600 euros il y a ba équipement na yo sous assistant na rappelé na yo sous central parce que awa eza différent na kuna awa ba assistant bazali ba juge de touche bazali ba centre bazar ba central bazar vous avez une couleur différente ouais ba couleur différent na ba équation différent ndeti nga la commande ngai assistant AGC Poussani na tigala arbitre assistant na lingi susu na différence entre assistant et central ezanini parce que le bio AGC Poussani aucun assistant pour ndoki mambango mingi de non question qui m'embang non question qui m'embang il y a qui m'embang par rapport ya assistant les semaines par rapport ya na kimi trop par rapport à na occupé trop maquillé trop ça c'est bon non qui m'a trop non qui m'a trop mais non qui m'a trop moi qui aussi moi pesement avant faire ya carrière ni na okota place wana na côté na kati moi 5 ans carrière civile central ouais na central mais pour le moment non central na osala ngaka ba match entraînement ni na osala central mais na championnat normal ni na régional D na za assistant est-ce que nous aux na régional D on a comment taper na okinde so na okoma na koma na national asuki national mais ligue 1 ligue DD ligue DP ils a passé à moi va lui changer ajiki AGP contact notre AG oza physiquement au point ndinga za physiquement au point na mère arbitre na Congo ni na lo ser na za na mbangu arbitre moi les gars mbangu pour ça la test Cooper B test Cooper oui na za mère na martyr na lo ba muto so monanga on a test Cooper ba test Cooper chaque année no ba bengi a ser na za la azo mona ba to so talanga mboloko mutu wa liga mbango te so na kosi na ba international ba nyos ba international ba tu nyos na l'équipe na lika ba tu na mbango oui Jean-Jacques Kena makasi ya ndala oui bon l'histoire Jean-Jacques utotuna na peut sur l'histoire Jean-Jacques au monde ba Jean-Jacques na ndinga mabeti ba isi mala biso Jean-Jacques isi mala oui Jean-Jacques limbi sanga aza collègue mais na musala ndi aza doyen ngala za na doyen pas Jean-Jacques il a doyen Jean-Jacques oui les gens oui j'ai fait flèche makasi boyoma flèche ngo makasi oui Jean-Jacques bon na doyen Jean-Jacques Jean-Jacques oui oui amona nana doyen na so place na mona Jean-Jacques c'est là Eddie tout solo là les lots sont au compte arbitre na Congo c'est Jean-Jacques to pese fait parce que les lots au compte azwango les lots ils a pour faire non les là trop non ils a pour na bon côté non ils a pour na bon côté tala ils attendent oui biso na temps la kiona tala biso to sala Jean-Jacques alors mais c'est arbitre non non Cristiano arbitre to sala arbitrage to sala bon arbitrage les lots sala arbitrage oui c'est pas Coupe d'Afrique ah oui bien sûr to pese beaucoup de niveau ya combien yango ser na nga autour wana ko yo kuta Jean-Jacques kuta yo ah oui autour wana yo ils a bureau ya bloqué OK bloqué yo pesi mbongo yo pesi boy sali boy bloqué vous comprenez biso be kota mo maison sala mo boy so présent à la maison be présent à la maison so boy maison ça na to bete no solo ati on cherche dans la maison non dans ta maison te ngala na ni n'était mal dans ta maison te les gens qui dans na 2014 ko pesa équipement na za na digital batalanga digital on a outil poto na outil poto na 2014 ko pesa équipement na pesa équipement na compte arbitre ça 50 équipement na pesa équipement oui homme de fliasse non na pesa deux fois oh na pesa deux fois na mikala arbitre oui na pesa na arbitre na pesa na 20 mai Jean-Jacques Roya surtout Jean-Jacques le va okuta na arbitre mo na 20 mai na sorti à 20 mai bozai na 5 memba arbitre outil pota pardon arbitre outil poto aye na pesa équipement bozaki Jean-Jacques aye ba présenter Jean-Jacques Biomoni ingine to beta solo ingine wa kimara makasi yeyo et le o a remplacer longa yeyo mais assistant remplacer longa yeyo Jean-Jacques Talinga ngabi courage OK musiga elo na lobana ngwana lelo to na monaka ils a fier pour nga voilà toko pas vers la fin ndala izaka be poke mutu na mutu ba tamidi la baleka ba longa baleka biso petoleki c'est ça tamidi la ebala mo mingi ko tamidi la leki mo mingi par rapport ezalaki non lo ni sala ki tamidi la makasi bon
ayeba na ekaka ayeba ina ekaka tout comme pe longa ayeba na ki nera sama muke o mon tambidi la na olo won lelo batno so otala même yimo otala tambidi la aza formé le roi bisoté boza chokiti tambidi la bazwaye moi ma match quartier azo saka match quartier o ya mo sama yo siffler biso bazwaye bongo ndepi akenda bongo tambidi aza formé tout droit na bui tout droit to che tambidi na to che Jean-Jacques to rozona Jean-Jacques tambidi na Jean-Jacques to rozona Jean-Jacques to tambidi ane makasite non ane la arbitre la formé tambidi Jean-Jacques c'est là n'importe à tambidi là n'importe à Jean-Jacques moi je prends Jean-Jacques on prend Jean-Jacques oui parce que ça le Rolanga ça formé le Rolanga tout de suite Jean-Jacques d'accord c'est bon donc on se dans la fin d'habiter ok tu vas t'as l'absolu mais le mot de la fin les causes amis mi pas tous séparer parce que c'est vrai tout du moins temps est belé par rapport à ta PC biso d'habiter passage c'est tellement bien quand même à la fin ça me tombe pour sur la Toyo Cabino plus parce que c'est vrai il y a risque surtout Webby championnat d'habiter sûrement peut-être aux première fois d'habiter ton zone à surtout mais aux la première fois mais sur le mot de la fin quand même la réalité ni au moment en football na biso championnat de beau monde en go ba Côte d'Ivoire la biso mot de la fin aux amis mot de la fin to sengi premier ministre ya sport oyaye excellence député en tout cas ameka ko corriger na ebi kaza musala ebele azana musala énormément ebele aluka ko dresser nyonso tout donc il y a kutua de l'autre côté to senga azo ba courage azo force ya ko mettre quand même en place nous surtout et na kobeba na sport na biso tant to ba na sport to tsaka na football to longi sport en général basket ba volley ba handball oso imaginer moi nanga betaka volley mais ba kendaka ko beta ba match chaque fois ba za mbongo te ce ba ke voyage ba ye ba pesa bon $50 avec dans la kin nakini azo na Congo azo bimake ko beta match na Tunisie bazongi ba pesi bango $50 frais d'émission comme sous na celui qui est secrétaire na bango na bengi à partir à poto na bisek bo pesa moi la combien ou ti ma blandi tout ça la karapo bana bazaka moi bien tout ça na mbongo te bazaka na mbongo te donc ce qu'on revoir babilo ko anyo ngai mais ce ko crash avion ngala perdre moi $50. Donc ils a passé donc bah mais quand même pour revoir biloko na nyonso et puis ceux qui n'a quitté pour l'arbitre tango ozo désignation quoi qu'il ko sala match na libanda na osenga na ministre na biso bazwa kata frais ya ba déplacement ya arbitre na kata mboka tango azui désignation ya match international donc kolongwala ndaku na ye même voiture ya ministère bazwa charge nango ya transport na ye longwa wana ti ata na aéroport aller comme retour ezalaka ba arbitre ti ata ba boxeur na osenga nango pour minimum pour arbitre CAF mutafutaka ye pe FIFA mutafutaka ye biso na mboka to sala eloko te mais tous à la ta reconnaissant que représenter mboka tango azokende na omona ngo e pa ba arbitre msuton to kendaki ko saba mati libanda pays na ye etindi fédération na ye etindi mutuka e ko zoyer et que kotika ye na aéroport azui avion akei comme retour pe ba ye ko zoyer na aéroport bazongisi na ndaku na ye yo tango kitana njilo mona taxi mo yo moko luki taxi yo moko sanyo so ba go pass na ba go pass yo moko à niveau. On appelle un bon moto. Yango wana. Mais to sepelinde bo bengi biso bo pesi biso quand même valeur bo ebi ke to zalaka to sepeli vraiment na invitation à la bino j'espère que ça ya soukate. Voilà, un grand merci à vous tout à la biso. D'ailleurs vous êtes tellement bien vous à la biso, un grand merci surtout à Dédé Samba, patron Bogos. Un grand merci Dédé Samba, surtout Yannick Kini à Rombox depuis l'Afrique du Sud. Un grand merci à toi. Rodriguez Chikuna, un grand merci à toi depuis les États-Unis. Fils Nzonzi, j'ai pensé à toi aussi. Nabi, la biso du basket. Un grand merci. Soutenez tes papas. Eddie,
aussi ça quand même. Merci tout le monde. Et que vous avez mis moi quelques remerciements sur les Porto Cabana parce que tout l'accident on va passer ça l'histoire. Merci papa. Na sepeli makasi na ndenge ngoloba. Elo ngana ngoloba na minute oyo. Ndenge ministre na Didi Boudimbo azali na sengi atala na sport. Izaka kana na football te. Izapi ba discipline nyonso atalango. Elo salanga pasi na moni na iloko ya Stade Martyr place batika comme aérodrome. Iza côté ka isa la pasi makasi. Bisu to yebi stade wana bongote. Tu es bien mundambuté. À ça l'effort vraiment et le message nga otende là à longue place wana parce que la place wana réservé lobby et cause la makamususu. Mais lobby ceux qui bazu yango batiki yango bongo et comme ba pompe essence mati ko betama. Lobby FIFA a ko interdit biso stade wana. Tozaka na moko wana totongati. Soupe ayi atiki biso ta kombo na e cause malamu. Donc qui na niveau arbitrage na opesa ba collègue nyonso mboti ndi bazawana na osinga na ba dirigeant nyonso bazala quand même courtois na ba arbitre lelo arbitrage baby batinda bana batinda ba famille batinda boy mais babongisa bobiso to ibaka mari tout yabiso de temps biso difficile mais lelo est comme vraiment très difficile na osinga nyonso ibunga. Donc c'est un peu ça. Oui, bien sûr. Toi aussi, ça va, maman, nous sommes pas beauté, maman, comme ça, toi aussi, ça n'a pas voilà. Nga pour nga, merci d'abord Bino. Merci beaucoup. Nande bo invité biso, to na la cancer de toi ba délaissé. Quand même biso le ba joueur wana va ba comme ba grand joueur bêta. Faut ba les gars par biso na expliquer. Ah au sali faute, ah au sali orgie, ah au sali boy. Ah au niveau international ko kende ko sala beauté pour se voir carton sala boy. Mais bobo bele ba bo sala biso mais lelo bino boyambi biso na remercier bino makasi ngai boyambi biso boyamba ka biso te ba msupe ba ya boyamba bango na yango na koloba na pesi mbote nanga na grand frère nanga ingende bumbambula wana famille ngende na pesi mbote na famille ngende nyonso mobimba et puis na pesi mbote na batu nyonso o bazaka nanga nyonso ba vianto bango tout ba ya nanga nyonso bazaka nanga na pesi mbote na grand frère nanga maître Madova donc na pesi mbote makasi yango pe na oloba na suka na remercier batu nyonso ba otala oyo ba fingati to panzi ndenteke to beti ba bordi na on sto mona lelo to komi awa mutu aloba mabeti ngana oloba ngala sala yana lobi o pia sala suka monia ya bomba ikendelika na sama bile me na ilo oloba te na remercier bino nyonso voilà smart singa c'est là na suka na ngape na souhaiter bon anniversaire na moi na le 24 août awa donc samedi à Ogoksa 10 ans comme on a Gabriela Ingende Gabriel Ngene donc abotama Anderson abotama le 25. Voilà, abotama le 24. C'est que les zaka jour à anniversaire. Anniversaire le 24. Na pesi moi nanga Daniel. Daniel Ngaka Bonda. Na pesi joyeux anniversaire lelo le 20 août. Voilà. Yenda beta ka volé donc là c'est moi quoi. Donc voilà, un grand merci. On peut si battre 60 mots de thé, battre créer. Na pesi battre soit créer. TV et attend. Na pesi battre soit créer mbote Amiens. Place na banda arbitrage na poto na Amiens. Voilà. Na pesi battre minyo soit mona batitos. Abara ngayo. Abara koi. Ngana leki na ozila yo. Abara kabundi. Kabundi. Masa na ngai kabundi. Abara ngana leki na pesi no mbote. Auta trésor. Abara. Beta mazembe makambo tout ça là. Trésor après qu'à sec. Ya betaki abaranga na leki yo ebiga na pesi mbote na batnoso ya 60 mbote. Voilà, un grand merci surtout donc Smart Ousseina, chef du cartel, un grand merci à toi frère Guy Basket vraiment nous suivi de Kendaka Hervé Selemani les boss, un grand merci Hervé Selemani Djonga Oula mon boss, un grand merci ambiance ici bien à Paris mais il pas Djonga on a calme mais tellement bien na boss andeni Gor Caporal Chimanga. Un grand merci surtout Massa Isaac Chimini mingi moninga Redi Lumbeli Tsunami yamani ça tout comme sur pratiquement à la fin ça maman moi après ça moi le sébat ah moi lista bava ta robo rappel bat maman remercie ouais na pesi mote na mobile nanga ça me dabolingo makas fidèle au Quito na pesi maman blandine mu dabolingo mutete la solo chome na pesi batu nyonso tokutana ba on a fra moisin. Oh. Ba joueur nyonso ya franc moisin na pesi on va voter. Ah, maman na franc moisin. Donc na suki wa ba na Paris mbote na bino. Oh, papi les rois formule la souka carte limite.
respecté. Donc, on a cap room, mais donc bien. Nyonso, va cap room et tout. C'est le Mukuna. Nyonso. Badona Dogala. Badona Nyonso. Mais il y a un fort monzette. Naebi tout. Moudre fort monzette. Moi, t'as petit comme mon livre. On a fort monzette. Na petit fort monzette. Nyonso mote. Ngape na baksaka yepe abeti yango. Ngape na pesi kaka Maman Mbote. Oh. Tezi Lusoki. Tezi Lusoki Mwaka. Maman la Gabriela. La Pessi Mbote Bele. Justement, il y a tout le souka. Pour ça, Kadi Enzo. Donc. Kadi Enzo, mon ami de tous les temps, de tous les jours, Magoto, on est ensemble. Yemoro Enzo. Ana boulangerie. Ana boulangerie Ali. Fais ça, Bichambo, te place à Ali. On appelle Roger Bim, mon ami. Inspecteur Bim, Boni Bassangwa Mbalou, Jansi, mon ami de tous les temps, de tous les jours. D'après si Malou Langala, Boni Bassangwa Mama Passa, il y a Christian Mkou, na Lionel Mkou, place Bazali, Pessa Bango Bambote. D'après si Bandego Nyonso, Oya ASF, ami du Congo Foot, association de joueurs, association Yabato Balingara Balé, association Naba arbitre. Naba président. Merci. Boyana ASF, président Mayala, la pression Mbote, Kalo Godas, il faut se le Vouladio, Serge Louza, la pression Mbote, Bakela, Baguette Adikilou, la pression Mbote, Patrick Mungunu, Ngalamulu Meya Podor, Jeff Toutouana, Nono Guidoda, Mbayo Sila, tout, Pichou Inounou, 3 fois capitaine, la pression Mbote, Alubo Star. La PCBV a place à Alina Gisasa, tous et la passé à Mukuna po, à Tinelenga Malobagazo na Parlons Sport. Tous et la passé à Mukuna, Joël Gimouaki, tous et l'on septembre papa, il faut sto. Elles sont listes comme Moulaï. Liste comme Moulaï, malheureusement pour les gars, pour septembre. Donc, ils sont bébas. Il faut que Kadi Enzo qui doit un match le 25 après se trouver contre Bana Kassavou. Bana Kassavou, on va donc. Arbitre banane. Il faut voir tout ça. Il faut arbitre faut bien. Comment tu gérer tout sur le Maramni sur un grand merci surtout na minute Botali Bisto. Restez branchés Parlons Sport tout ça toujours on a repéré sa bonne information. Que Botali ngabale papa. Exclusivité. D'abord que ne bete sans Cissé Mungo. Cissé Mungo. Gigi Bokole, Alpha Bokole. Yabobo Bokole. So au tia Alpha moi de obéir cette mission. Bango balingaka ndembo. Papa biso to vanda awa photo sur la ndembo. Ah ouais. Donc Alubo Star na zongi lisusu Jo Matope na pesio mbote na pesio mbote pa Alfred Boimbo. Bandal. C'est routine to mais ça bato balingaka bato a motivera ke mani ça faut bolega boloba. En tout cas, je suis très reconnaissant. N'appelle si Guidi Abamote, Robert. Ouais, Robert. Bengaï, Alobi Nangaï. En tout cas, Yamani Sana Sepeli. Voilà. Soko Moni Batulelo, ba reconnaître Oyoza. N'appelle ça Ramingi, merci na coach Moussemvula Itachi. Place Azali, Yem danser, n'a pas les locaux la pure dame. Na bon melote edi na ebi ndembo na mutu ya osala. Oui, belé. Ebi belé et tangangai. Oui, belé. Donc bibliothèque. Des fois. Soko Moni et bon biso mais ba joueur nyonso ya Congo ba tchenga loko la communicateur na bango ba Jean-Claude Moukania voilà ba Yves Sende voilà ba ve boni c'est que ba comprendre ma que Joyo oui bibi aza mwana muke mais ayebi ndé oui belé oui merci beaucoup voilà des fois attends donc tu as pratiquement la temps pour passer c'est les un grand merci à nous dit surtout un grand merci à Marno Toumaki mais bon là Guillaume Moutoyi baba Guillaume Moutoyi il souffre Fana ni saluer la boire caillou donc Moutoyi mais bon là na moi na dorner lingindi ah ouais donc dorner lingindi merci beaucoup merci pour surtout à la prochaine à la prochaine bye bye bye. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Boro Simbi Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à chaque vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natepi. Godard Montemona.